toyebi ke kondo nzoto ya kondo okoma lobby kasi lobby ekokoma na stade ya Martyr te ekozala euta na aéroport Anjili ti na permanence et puis à partir ya permanence ekei na morgue yango wana tozosenga wana eza mpona jeudi mokolo ya minei tozosenga na bakongolais nyonso tu bazala oyo ya Lamuka bazala oyo ya UDPS bazala oyo ya FCC bango nyonso tu baya koyamba nzoto ya Mowei nzoto ya papa oyo azali héros national oyo asalaki ete démocratie ekota na mboka oyo toyamba nzoto wana na kimia to utakuna ti na permanence et puis ti na morgue et puis mokolo ya mitano vendredi biso nyonso toya kolela ye awa na stade de Martyr. Bienvenue sur clubwa.com, Bandero Balandi Bozé, Billy Bozolon de partout. En tout cas, toujours dans les préparatifs, il y a retour, il y a des prix mortels, il y a Etienne Tshisekedi wa Mulumba, ou Azali Mokwa, héros national. Il va consacrer, tout va élever, il y a héros national le 1er juin samedi. En tout cas, les préparatifs, ils ont vraiment Kafu dans la casa des martyrs. Mon installation, François, là, son pour l'image, on a installé les logos, les effigies de Etienne Tshisekedi wa Mulumba. En tout cas, il y a une population beaucoup peut assister na misala bazo sala wana ti libana pe bazo sala on ba misala wana justement pour la sabatu ndenge ni bako yambaye na katsamboka na ye. En tout cas, il y aura aussi des présences des chefs de l'État africain. Il y aura quelques chefs de l'État africains au Barozala pour réussir la présence na bango justement pour donner de l'importance au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ou Azali Bongo Mwana ya Félix Tshisekedi. En tout cas, la population est mobilisée. Vous allez voir beaucoup de installation d'Engezali François Laosongabiso installation est vraiment ébélée. Le stade des Martyrs est décoré la photo de Tshisekedi wa Mulumba justement pour signifier que non, il a fait son combat à Zakina parcours Mokito, Kozana parcours Mokito Sanate. En tout cas, le samedi aussi il y aura une messe qui sera célébrée par Monseigneur Fridolin Ambongo, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, choisi par la maison civile du chef de l'État. Où Ezabongo Mutakumbiongo Ezabongo Monseigneur Gérard Mulumba, Daponi Monseigneur Fridolin Ambongo, puis Bassin ba fidèle catholique nyonso ba ya bongo na kati ya manifestation ana où que ça bon les premiers pour na kunda Etienne Tshisekedi wa Mulumba na limemia mo nyonso. En tout cas ba kunda yo puis beaucoup de gens se posent des questions ba tongi bo mozole na ya commune Ntélé pourquoi parce qu'ils ont donné des raisons que non ils pensent un jour urbaniser commune wana Ntélé pour qu'on appelle habitable na ba habitat moins ébélé pour ne pas trop inonder les centres-villes de Kinshasa. En tout cas, restez branchés sur notre site. Bozabongo ndenge nini le stade est décoré, ça vraiment est décoré, ils ont vraiment décoré. Il y a même des banderoles d'autres partis politiques au Batémele Kengo. On peut aussi vous rappeler que non, le DEI n'est pas organisé par l'IDPS. Le DEI est organisé par le gouvernement. Pourquoi le gouvernement? Parce que Etienne Tshisekedi wa Mulumba, il fut premier ministre de la RDC à l'époque du maréchal Mobutu. Donc le DEI n'a pas lien à l'IDPS seulement, bien que l'IDPS c'est sa famille politique là où il a œuvré, là où il était combattant, là où il était président de l'IDPS. Mais vous allez voir que non, l'IDPS s'est écarté, mais pas vraiment à 100%. L'IDPS peut a toujours ça. Bongo et Sengo, Bolingo, la président à Bango, restez branchés, suivez en images, suivez en exclusivité les images qui parlent par rapport à l'installation de la Casa des Martyrs. Merci beaucoup. Rems Momo. Makbali balandela ngoko
S'il vous plaît, bandeko nyonso oyo baza na heure de jeu. Soki oza technicien te, longwa toza mercredi mais nayebisi bino ete toza susu na lobby mokolo ya minei jeudi mpona misala ekontinue. Toyebi ke kondo nzoto ya kondo ekokoma lobby kasi lobby ekokoma wana stade ya Martyr te, ekozala euta na aéroport ya Njili ti na permanence et puis à partir ya permanence ekei na morgue. Yango wana tozosenga wana eza mpona jeudi mokolo ya minei, tozosenga na bakongolais nyonso tu bazala oyo ya Lamuka, bazala oyo ya UDPS, bazala oyo ya FCC, bango nyonso tu baya koyamba nzoto ya Mowei, nzoto ya papa oyo azali héros national oyo asalaki ete démocratie ekota na mboka oyo. Toyamba nzoto wana na kimia, touta kuna ti na permanence et puis ti na morgue et puis mokolo ya mitano vendredi biso nyonso toya kolela ye awa na stade de Martyr et puis mokolo wana nakanisa mosala nyonso tu ekosila mpona toyamba ye na ndenge ya solo. Merci. Mbote papa tomoni na kata stade de Martyr awa mpona préparatif ya koyamba nzoto ya Kondo Etienne Tshisekedi. Alors yo ba impression eza ndenge nini? Non, lelo ezali penza me esengo makasi na congolais nyonso tu lelo eza esengo bino moko botala stade ndenge ezali eza esengo makasi lelo na lobby tozozela koro ya mpona me yende mutu akosaki démocratie na kati ya mboka oyo tozozela ngo na esengo makasi mpona koyamba ngo. Alors un mot mpona komona ke ba chef de l'État msupe bazala considération wana yo yambi yango ndenge nini? Non, bao nyonso bakoya eloko mo ekosalama na ngo te ekosalama te tokovanda na kimia na kolo nzamba akozala na kati na biso toujours eloko ya suka nde yango wana. Merci. Est-ce que kokundela ntsele kuna bakongole bele babiki esa musika ba moyen ezate po bakoma kuna yo koyebisa bango nini? Non, moyen kozala soki kozwa babisi tokofuta babisi biso moko moyen kozala. Merci beaucoup papa. Merci big.